Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote bandeko balandi ya Congo Check Check TV bisika bozami partout dans le monde ezanga encore ndeko na bino bomesani kolanda na kati ya site na bino Mina Star na zongi lisusu bandeko na biso ya Congo Check Check pona kosola na bino na après-midi ya lelo to na sujet moko oyo esali vraiment pasi likambo kaka ya songi vraiment bandeko balandi na sirende kona biso uze ko sala émission pona ko solola makambo itali songi na mboka a maman songi ekatisi na mboka arene et comme juste na mboka Belgique donc bandeko ya Belgique ba vraiment na raison que songi ya Belgique eleki ya arene na makasi to elelo ko sola na bino bandeko balanzi na ndeko mwasi auti ko benga biso bandeko omesana kolanda biso na assure que besika bovandi biso tozawana te poto sakana na bino non to sepela mingi ndenge bozali na biso ensemble na site na bino bomesani kolanda Congo Check Check oyo ezopesa bino ba conseil ya kitoko tangu nyonso be mission tozo sala nazo beta sete to fondaka yango te pe avant to sala yango to verifia kana to yeba si réel eza ya solo beza ya lokuta to vanda te to fonder na mitu na biso po to kosa bino non. Le sujet oyo ndeko abengi biso po a expliquer biso problème oyo eleki na après-midi ya lelo na mboka ya Belgique. Et là ndeko mwasi moko auta na Allemagne tokotanga ville te azalaka akoli na mboka Allemagne depuis azala mwana muke akoli kuna asali ba classe na ye kuna ayebaki sœur moko boye auta ki na mboka Congo. Sœur wana lera ye bakangamaki na ye akomaki pire sœur na ye azobetela ye ba masolo na ye nyonso malgré ba pire bakoma ba pirate mais azwaka sœur wana pire na ye abetela ka ye masolo na ye nyonso puis sœur wana nzokande azalaki ko envier fille wana na époque wana o bakoma bazalaki na Allemagne sœur wana ayeko boma libala ya fille wana esalaki mwa koningana ele apesa fille wana conseil ye ebisi fille wana boma libala fille wana pe abane ko yoka vraiment sœur wana mingi abomi libala sœur wana pataki marié na libana mobali na ye fille wana ye ko mobali mususu mobali wana balie amemiye na Paris na France fille wana bandi ko va na Paris sœur wana ko tatikele na Allemagne abomi pe libala na ye na mobali na ye alandi fille wana abengi petite sœur ngape libale kufi na lingi oyambanga na France mwana mwasi wana mobalo ya balaki na pire sœur na ye wana bazalaki munoko moko bandi ko vanda so ifi wana ke musala sœur wana musana ye kotonga ka fi wana ko kosela ka fi wana makambu o fi wana yebite e ba mobali e ko sala ke libala ndeko na biso mwasi ekufi na cause kaka ya sœur wana fi wana aye ko zonga aye na mboka ela zonga na Allemagne sika kolaki aye na Belgique kovanda asombi ndaku na ye nzamba sali epe grâce abali mobali mususu o baza na ye bandi kovana mobali sœur avant abala mobali sœur wana abengaka ye ayebise ke petite sœur a pe na France simbite na lingine na Belgique ndenge yosombi ndaku ye patali ke za sœur bo ya yebi kala ya yebite ke sœur wana abomaka ye aliaka ye cc aye ayambi pe sœur wana awa na Belgique aide na ba course aide na ba bureau ndenge ni makambo tambolaka sœur wana pas ndako bolimbisa bandeko sœur wana pas ndako l'air sœur wana ndako mikolo mike ndeko na biso mwasi aye ko bala mobalo bazana ye bakomi ko vanda ba pomo ko eleka entre sœur wana na petite sœur abendana na ye alobi ke sœur na lingi ba problème te pona éducation na zanango na koki ko manquer respecter vanda na kwena yo nga pe na vanda na kwena nga petite sœur wana avana na kwena ye grande sœur wana pe avana na kwena ye me bande ko balandi eloko ezokamwisa biso awa sœur wana lingi kotika mwana mwasi wana tranquille te ki songi moko mama wana na yebite na benga ye mama parce que moko mibenga ke aza mwana muke depuis aya po tozaka soki na 34 ans kino lelo azala neka na ba 38 ye mutana mwana 25 ans âge na ye banaka te wana etali kaka ye
ndeko mwasi siko ozali na si ozolanda nga oyebi makambo nazoloba pona otanga kombo na suka bosi mutombo kokata te kokata kombo ndeko mwasi o te tika ma bato bayoka kombo na ye po ameka mpe kobima na vie ya ndeko na biso mwasi awumeli mingi kolandela vie ya ndeko na biso mwasi yo uta na zemi na Afrique mobala bengisi yo aselelo ba démarche abengisi yo atindi mama na ya bala yo na Afrique baye na yo oya na zemi mobali wana nzima ona zemi muta kota ka vie na waza te mobali wana kufi na cause na yo lelo yo komi otambwa na beki yo zaka liboso otambwa na beki obanda otambwa na beki te a cause kaka ya songi na Allemagne mobimba bayebi yo songi opanza batu yo yeba nyonso mama soko ozalaki bien soko ozalaki vraiment ke moi sa solo kwa kozala célibataire te ata kutungami na star nde nazala bandeko balandi nazala na mobali nasala mosalo ka parce que na lingango mais nazala na mobali na ngai na ka koluka mobali na internet te mais ndeko mwasi wana depuis mobali na ya kufa anyokola mwana mobali abatu bakutu mobali ngo akufa kino lelo olinga ka mibali ya batu nzete wana ozala na mama ezala te lokwa nzeta Moïse ko o Moïse ambimisela bana Israël na boumbu ya Pharaon mama beta po vina we bonga beta po yopozo pe mobali to tonga yo mukoni ni bakotonga yo pe kasike obali batonga tana ndenga bien ko bali même mutaki paka vina yo te mama parce que ozana okaka bongo tele tuki tela bana kini balobi ozwa o mabe na age komi na ya 50 kino lelo so ko stabilité te na vie moliko kota vie ya mwana mwasi wana asala yo nini mama bima na vie na ye ndeko mwasi azananga na plateau awazolela mama bima na vie na ye po kombo na ona zotanga bima na vie ya mwana mwasa batu beki wana osimba beki wana ekolonga maboko no mukolo nini beta ozo mobali beto bimisa mobali mwana no wana basente mama otala ka ba vie ya bana mususu otala vie ndeko na biso osine na e contrat non oza lesbienne ou lesbienne te siko olingini na vie ndeko mwasi bima na vie ndeko mwasi o sali na après-midi ya lelo otelemisi mobali ya ndeko mwasi po o critiquer ndeko mwasi oloba n'importe quoi ya vie privée ya ndeko mwasi eza kitoko te ndeko la biso osimba beki oyebi siko uta na Allemagne mobali no akufa tika vie ya ndeko mwasi oumeli ko déranger vie ya ndeko mwasi soki ozana misala no ya kuku kokoti sa vie ndeko mwasi te tika vie na ye soki yo mto bebisaka vie na ye a divorcaka turo ako divorcer te mama tika vie ndeko mwasi bima na vie ndeko mwasi ndeko na biso mwasi azana passe na motema azana bana na ye alingi abokola bana na ye avanda kama na libala na ye po mino ezali nini yo pe zo mobali ko bengisa kongo check to ya to filmer to lobela yo to solola mokile mona mama kisongi boyeti wapi kokota vie ndeko mwasi mibali nyonso depo banda na libala liboso obomi dami bale obomi yami sato so lingo boma non wane komi kindoki ekomi siko kindoki ndeko mwasi bima na vie ndeko mwasi bima na vie na ye so déjà pire petite sœur ki pire ngo ya wapi aza ndeko na yo te yo za mukongo ye aza mutabandundu bima na vie ndeko mwasi bima beta nzete na katikati ya vie na yo nzete o simbo koma kotambolela po vie na ope bonga vie ya bana na ope bonga mama pona nini bandeko la biso ya Belgique to telema ndeko o mwasi vraiment to telemela ye to telemela ndeko yo atika vie ndeko atika vie ser na biso calme avanda na libala na ye problème no ezalaka nini bokutani na poto mutu na mutu aye na ndenge na ye likambo no eza nini bosi mutombo nasi bemission ozosala vraiment ezosala plaisir na banyonso bamesana kovanda na bandako kolanda sujet na biso toli kosala na site na biso ya kitoko ya Congo Check TV vraiment histoire oyo ezosala vraiment passe na motema pona bandeko oyo bamesana kolanda biso bobenga ebele po bo conseiller ndeko na biso mwasi oyo azala na pire sœur oyo akangama na ye lokola sonzo na nzoto to meka mpe ko conseiller ndeko na biso nini akoki kosala eloko nini akoki kosala pona pire grande sœur oyo azo continuer kolinga koboma libala na ye ya misato bandeko bobenga ebele bo s'abonner na site na bino ya kitoko ya Congo Check TV ya ye moko le boss Sibu
Mutombo. Pourquoi pas bambote belé nandeko oelaki na sima ya caméra Ariane Lukelo bambote belé mingi balobi mwasi détail quoi. Veut dire merci mingi na baba le kolanda biso tokutani mbala sima pona tina kopesa bino ba sujet mbote belé babi moko mobala mina star. Kala mingi te lopete na mosapi donc tokutani mbala sima bye. Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo